Bandeko, lelo bato mosusu ba se retrouver kuna na Congo, oyo ba moni moi clair. Ce que zalagi na tango deuxième république. Et je la passe pe mawa. Pour na tango deuxième république, to yebaki kaka moi circuit ya batu moko boye. Na kati ya circuit ya batu wana ba kombo na bango yebanaki, na bana na bango. Oyo nde bazalaki ko donc konza mboka olie ke batu bazala na kati na omona clair non kaka moi circuit ya batu moko bo butu na batu na yeba ngwandi. Il faut que lobaka tala. Il faut toye bisabino ba peuple congolais. Tango mosusu batu mosusu ba koloba tala batu makambazo loba tala eloko ebomi Congo. Parce que congolais asa ko mona mabe yango yo, baza ko préférer ça l'hypocrisie loba makambususu. Yangana bato il faut que bisaka bango ba makambu basalaki. Parce que ceux qui bino boza ko betela bango kama boko te to lo baté po ete makambonge seleki. Po ete makambonge seleki mais lobi soki batongo lisusu ba zubango balobi boya na mboka. Donc ba osala kaka le même buzoba ndoki balobaka soko moni ndoki ndeko. Belela. Po ete bato na mboka ba ete o na zandoki. Mais pourquoi ba makambo eleka na deuxième république ba ndoki yango bazali awa. Pourquoi bolingi ko dénoncer bango te? Boza kolingaka ko dénoncer Joseph Kabila monté au kutu innocent way. On le lazali ko sala po ete mboka na biso se retrouver. Bon comme ko lukande ko kanga Joseph Kabila ndoki. Alors que mandoki ali boso ezali nde bino. Bato bobomi mboka. Lelo pe boza ko courage ya koloba bandeko. Na tango deuxième république tozali koloba yango. Nani yango akoka ko débloquer monta po lobaka ke monta au ndeto débloquer to bomsakita boulevard ya Pamba. Ba sakani na mbongo lelo bakomi ko pesa batu leçon pona koloba ete mboka na biso ezali pays moko riche, Congo ndenge ezali pays riche wana en tout cas ndenge tozali ko yebisa bino tokoki kozala na baniongo te mboka na biso faut ba professeur bazala payer ba nani ba maître bazala payer batu mususu ya ba fonctionnaire mususu ya ba makambo mususu bazala payer batu mususu bakomi lelo ko pesa batu leçon alors que bango moko kutu ba bomi ya somo bandeko. Bino boyebi teke Joseph Kabila lelo azali ko travailler na likambo balobaka ete merci ba pesa na mbwa. Soki tolobi merci ba pesa na mbwa pourquoi? Donc tellement bino bo sala ke bo bebisaki na dernière minute bo préférer mo yiba mbongo nyonso wezaki na banque d'Isaïe. Croyant que mutuana oya ko yana sima ko mona makambu na ye akosala eloko te. Boyibi mbongo yango pe bokei boyepe na bapoto ba mbongo yango pe et servir bino na rien bokomi pe ko lela. Mais Joseph Kabila bolobaki tango ko ke eloko te boyebo bomoni ndenge nzamba asungi yanga tolobi Joseph Kabila azali ko travailler le boko ya nzambe simbiye soki ezalaki le boko ya nzambe te elingaki ezala pasi o ndenge balobaka ete Joseph Kabila azali ko travailler na merci ba pesa na mbwa. Lelo pe makomi koloba ete Joseph Kabila sali 10 ans eloko nini ya malonga sali mais botika boyo kana puta soni pona koloba tango ya sali 10 ans bomoni mwamba makambo miko ya sali mais bino bo sali 32 ans botika libiso mboka zamba bino bo kanisi penza biso bo toza bazoba mais ba peuple congolais pe baza na Congo baza bazoba te ba yebi ndenge nini bino bo bomaki mboka ba yebi ndenge nini bino bo bebisaki bandeko. Mboka oyo ya mtango wa Mobutu ko Congo wana ekomaki nango kaka Lucifer. Ekomaki nango kaka enfer pardon. Ekomaki mboka ya Lucifer pona nini bandeko. Mboka mobimba soki yo jeune fille bazoli yo musala o secrétaire ndeko yebaka yango ke tango keko kota kuna ezala ozali marié yebaka ete chef ya musala akobaba yo. Makambo eleki na tango deuxième république bandeko soki balobi ke nzamba fungola penza film ya makambo wana bato bandeko tala yango neti cinéma na banzi ete na bato mususu baza koganga awa bana mboka tokende kosala bo na banzi ete bato mususu ko bakoloba tosalaki erreur tokende siko tosangisa mayele totonga mboka bandeko toza koyebisa bino bamakambo pamba te po toyebi tovivre ba PDG na tango ya ex-Zaïre na ba bureau na bango bureau mobimba il faut prévoir une chambre na kati kuna
okomona yo yeboye ozwa rendez-vous na PDG comme bo secrétaire azoye biso ke ah non PDG le loko yamba te mais azane na bureau na deuxième femme na kati ya moi chambre na yo na muke ba makambo nini tomoni te. Alors leçon nini obino boko pesa biso lelo yangana na lobaka yango ete makambo na bino boyaka nango oh mwana mboka oh ba Rwanda bani botika ba distraction na bino na bozali kokosa bozali ko distraire batu tangu Joseph Kabila azali koninga atonga mboka mboka ke de liboso bino bozali koyela biso ba distraction mwana mboka ya makambo nini ba oh ba bomaki Congo banani bana mboka te ba oh ba monisaki ba congolais pasi ezaki nani ba bana mboka te. Alors histoire ya nini ya bana mboka bino bokoya ko yebisa biso boza kokanisa ete biso toza ba ignorant lelo mpe boza koloba ete ah non bato wana mosala na bango kaka kofinga badi bandeko bazwela tobimisela bino siko bafilme tobimisela bino bamessage na bino oyo bino bolobaka na baradio na bino ntango bino bofingaka président Joseph Kabila boyebaka te kazali père de la nation il faut respect ezala soki bokanisaka ete makelelo bosalaka po ete bakonzi ya Congo batia bino kaboya na gouvernement en tout cas bozo perdre de temps pour rien boluka musala po ete makambo ya tango ya deuxième république jamais Joseph Kabila azana ba idée wana bino boza kokanisa Joseph Kabila epo abongisa mboka atonga mboka asala tout pona ba besoin ya peuple ayete po aroyete pona ba distraction na bino atotombola mungongo to lobaka liboso Kabera Joseph Kabila soka yoki ya benga biso non Joseph Kabila azali président ya corruption te azali président ou azali pour combattre la corruption pe alingi peuple zo esika na ye wana ezali vérité oto ebisi bino botika ba distraction ya pamba oyo bozali kosala mama Rosalie nazongiseli yo maloba